Loposo mwindo tobundela mabele. Loposo mwindo tobundela mabele. Loposo mwindo tobundela mabele. Loposo mwindo tobundela mabele. Telema tobundela mabele. Telema tobundela ekono. Baindo totelema songo pesa soko masoro banda kona bino epai wana penza bozo miebele ya kola ne monsieur vers conscience monsieur éducatif monsieur kela mana likanisi moko kola kisa moto moindo ya uti wapi ye akomi wapi pe ya zali ko kende wapi ni yebo mokolo na mokolo do sala ke fort kundula bande kona biso nyoso bazana makanisi ya malamu na tina ete ya ko so bino ba bozo kali bakola na biso na manaka na biso baindo totelema. Lelo na kati na mokili ya baindo mupepe moko ye bota ma religion africaine et puis wana ba plonaka kibokoko o sengeli batu babelela bokoko esengeli batu basambelela bokoko esengeli batu bapesa bakoko lokumu koto busu balobike bakoko bakufa okosambela bango ndenge nini okobelela bango ndenge nini les esprits de mort batu na batu bazana oya bango bazokanisa kasi biso na mokolo molelo manaka na so baindo to telema tozongisi sejeka kokeya Oto domi sejeka kokeya bato pe na bandako balobi ngeta bozo bane pe kozela pe yo tozongisi bango na tina kosolola ba avantage pe ba désavantage ya kobelela milimo ya bakoko oyo batiki biso na mosuni est-ce que kobelela bango ezalaka malamu soki eza malamu ememelaka bato est-ce que kobelela bango ezalaka mabe soki peza mabe ememelaka bato nini ne manaka na biso mokolo molelo kozela nde yango wana ba avantage na ba désavantage ya kobelela milimo ya bakoko sejeka kokeya mbote na biso pe boni ba santé mbote ndeko mopanzi sango pona maetali bongo ba santé na kolika kimia ezali na kati etumba kimia ezali na kati etumba wala za cri de guerre oyoyo mokonzi ya banganga ngunza tozo ba sejeka kokeya bazali moko ba secrétaire général na kati ya Sanga ya Nengwa Mafuta oyo ezana bokambami ya Kilandi Munongo nde bango bazali balandi direct ya Kilandi Munongo nde bazosala na bango mosala communauté na bango zali moko ba communauté na kati ya religion africaine oyo ezana bokambami ya Fumukusu kia muzala pana na Ngola koko ya suka ya mboka mokobi misala ya 1921 si jeka kokeya moi au mécénie nenge salaka to salaka appel na ba téléspectateurs bazwaka libaku ya kolandaka biso na ba manaka na biso mama na biso Denise Kalombo ne mutu batindelaki biso mutu na oyoyo men ndeko tambi koto balobike bakoko bakufa koto balobi to sambela bakoko koto boye litomba nini avantage eza nini pe ba désavantage eza nini soki to beleli bakoko wana mama na biso Denise Kalombo mutuna na ye ndeto le statal sarno ba téléspectateurs à chaque fois bolandaka biso botindela biso même na ba sujet la majorité ba sujet zo exploiter eza binonde ba téléspectateurs bazaka balandi biso batindaka ndia mama Denise Kalombo mutuna oza ki sujet pe yango pe kotiso na kati ya mutuna na biso ba misoso balobi ete bakoko bakufa moto soka kufia kei abupia mama kambo esili toke ko to plus loin ba ndeko so ba témoin de Jéhovah ba ki ba comparer liwa na bougie ndenge ça ko pela soko bomi bougie esili mais ko kamo bino na religion africaine ko bana na mokobi misala 1921 Fumukusu je mzala pana na Ngola ko yena banganga ngumza ko yena babilandi ko yena bino ba CGK tongo midi pokwa batu babelela milimo ya bakoko batu esengeli bana na bakoko bokoko nenzele malamu soto lito yeba eloko nyonso soto tina batu bakende malamu na mweza la kabe mabe na mweza la ba désavantage eza nini ba avantage pesa nini ya kokende ko belela bakoko oyo bakufa oyo biso na bike limutu soka kufi akeli bela eseli pona ye malobe pa na bino sejeka kokeya matondo lisusu ndeko na ngai mopanzi sango pe bongo bandeko baza kolanda biso na bisika biso oyo bango bazwami pe bongo mama na biso mbombo oyo nengwa na biso Kalombo donc Denise bapaya Kalombo nde yangwana ya biso baindo kiboindo mama na biso atuna ki motuna koluka koyeba
malamu pe mabe nini ezali kati ya kobelela milimo ya bakoko oyo milimo ya bakoko oyo bakufa na kolikia ye moko nanu mama na biso mbombo amitala nanu kalombo mama na biso kalombo amitala nanu kati na ye moko po atambola asala mouvement alia amela nyonso ya azosala na journée eza po molimo eza kati na ye omoni soki molimo ezalaki kati na ye te mama na biso akoki kozala na bomoi te yango wana tokolimbolela mama na biso pe bandeko nyonso bazolanda biso ke moto po azala na bomoi esengela azala na molimo na mosuni kati na ye biloko wana mibale yango ezosala ete moto azala na bomoi mais tant tolobaka moto wana akufi ndenge tolobaka kozonga na mokila molimo elingi koloba séparation bokabwani moko esalamaka wana molimo abimi nzoto wana esala nini etikali siko nzoto wana yango boke kokunda kasi molimo wana oyo esalaki ke moto wana azala na bomoi nde esali ete ezongi na mokila molimo oyo emonana to relancer bino kisesheka kokeya matondo donc ngai ndeko tambi ndenge na saboye eta oyo esolobisa ngai eta yango wana no c'est comme si yena le vrai tambi to lolengekani na kolikia na motuna na bino biyano pe utika kati na bino moko vrai yo eza oyo azosala ke bino boloba po soki vrai yo wana bimi kasi nzoto etikali ka bongo ndeboloba ke nzoto atambi ko bima mukolo nini donc ye nzoto ya tambi metambi te nzoto ya tambi te po tambi ye wana aza lisusu te na kati ya tambi kasi ekeko ya tambi to elamba oyo esungaki tambi wana asalela mouvement aloba akende azonga alamba alata atambola asokola nde ye wana aza lisusu te nde mosuni wana etikali ya tambi bayido totelemesalaka manaka oyo pesaka bososoli yambo to relancer bino kaka ndenge nalobi ke boye chemise eza ya tambi so basokoli yango batandi yango mbule bandi babi longolela tambi bilamba na ye wana eza pe ndenge moko na nzoto oyo nazomona soki nakufi bakolobaka nzoto ya tambi nde ekobima mokolo nini to bakokunda yango mpe mokolo nini eza ndenge moko na elamba ya tambi eza na singa donc tambi nde eza véritable tambi eza nde molimo véritable tambi ezali molimo mpo elamba eza koreflete kaka nani tambi mais eza tambi te nde aza na esika wana omoni elamba ya tambi mais tambi aza te esika wana ozomona mais ntango nini molimo elamba wana ezokóma na valeur ntango evandi na kati ya nzoto ya tambi nde loboko na ngai loboko ya tambi yo ozomona loboko na elamba o loboko wana yo omonaki na singa delingi koloba ke moto azali molimo na mosuni sude yango ezosalaka moto azala na bomoi na mokila mosuni kasi moto wana oyo aza na bomoi na mokila mosuni na kati ya kozala na ye aza na baposa mpo na kozala na ye malamu na mokila mosuni esengeli amikokela na baposa na ye amikokela na baposa na ye ndeko mopandisa ngo tokopesa ndakisa moko tokopesa ndakisa moko tozwa moto azali na mokila mosuni moto azali libata pa azali parce que moto wana balobi basala nzela ensemble bakende batambola ensemble babandi kokende tititi tokomi ndakisa na ebale ya Congo parce que il faut bakatisa ti bakoma na ngambo mais mutu aza na makoki te ya kokoma na ngambo elingo ba moto asuki wana mais libata kosani akokoba po abandi kochola likola mai libata za na fasita koma tina ngambo mais moto asuki wana nzoka na kati ya kozala ya moto moto azali mokonzi ya mokili likolo ya libata donc moto za na pouvoir aza na pouvoir likolo ya libata mais ndenga nini moto asuki libata continue omoni siko moto wana soki azali na boyokani to relation na mokili ya molimo to na monde spirituel po moto wana akoba nzela lokola pe libata ndako sala nini akosala recours référence na mokili ya molimo siko mokili ya molimo nde bakopesa ye siko mayele oyo ekosala ete moto wana lobi soka kotambola lisusu na libata esika libata suka te ndenga sukaki te ye pe moto wana suka te yango komona epai ya mundele baza kotangisa bana na bango Archimède oyo adekuvaki ke na kati ya mai eza na force moko oyo soko bwaki eloko
ils ont une capacité à kobenda yango o lelo balobi pesanteur. Mais si ko biso pe ba indo koko na biso oyo avandaki akanisi azu eteni ya nzete abwaki likola mai eteni ya nzete wana edindi te mais etepi likola mai avandi akanisi alobi oh soki sikoyo nazwi nzete wana na tie mwa lidusu na kati na koti na kati ya lidusu wana nga pe nakosala nini nakodinda te nakotepa na mai lokola nzete wana lokola nzete sikoyo lokola libata tanga komi na mai akobaki nzela na ye atepi te mazokende mais nini esungi libata po akende eza makolo na ye banajwa sikoyo banajwa wana moto atala lobi te nkai mpona koluka sikoyo nkai wana ebandi kosunga mutu po moto asala nini akende eremplace makolo wana ya libata ndenge atiaka azala malamu na kati ya mai nde yango tobengi invention kokela sikoyo moto wana po azala na limite te asuka te elingo basoki pe bakomi na mai na libata po bakoba nzela na bango ndenge libata akotambola likolo ya mai ndenge pe moto azozwa kai na bwatu na ye po asani akoma pe na ngambu lokola libata po moto akokoka kotambola te likolo ya mai kasi mayele oyo moto azwi na libata kosungama na monde spirituel to na mokila molimo nde pesi motu bakapasité po moto avivre te na limite esika suki akosala recours na monde spirituel nde kopesa ye mayele to pe makanisi oyo kosunga ye azala malamu na mokila mosu yango komona peuple nyonso oyo avandeli na bokoko to na kobelela bokoko na ye bango wana bazokela ata micro tozosalela ata bakamera ata batelefone ezali kaka bainvention oyo moto azosala ntango akutani na limite nde asali recours na monde spirituel sikoyo bayeba kosunga yo na monde spirituel eza banani nde bakoko wana oyo bazongaka na mokila molimo mpo baconstitue monde spirituel dikoba soki moto akufi matondo moto abelaki na ye chose akibi na difficulté kotraite ye yango esaliki akufi na ye ye moko kuta azalaki no na possibilité te na mokili ya mosuni ya kose faire soigner mosusu akufi mpo azangaki $100 mpo basala opération sikoyo ye akufi ndenge nini boni ngaso naza na problème nakende kobelela molimo moto oyo ye moko na mokili ya mosuni azalaki na difficulté ya $100 mpo azwa traitement akoka te emema kinu na liwa na molimo na mosuni kuta azalaki mobola akokaki na $100 te wana kuta na ye moko sikoyo ngai lisungi nini ya kosunga nga à chaque fois ngai na kozala na difficulté liboso na ye mekana kolimbola nano esika wana matondo soki tokolimbolela bato esengeli bato bayebake mokili ya difficulté mokili ya nkokoso nde eza mokili ya mosuni oyo biso nga na yo tozali kasi mokili ya molimo eza mokili oyo ezalaka na bankokoso te eza mokili oyo ezalaka na difficulté te nakopesa ndakisa moto alali azolota na ndoto azopumbwe nani wana azopumbwe na ndoto eza yo siko olamuka balobi na opumbwe mpo na mokili wana opumbwaki te eza kindoki te eza réalité oyo ozovivre na kati ya mokili ya mosu ndenge koloba monde spirituel ezali mokili oyo esukaka te eza na limite te mais mokili ya mosuni eza mokili oyo eza na limite moto azokutana na badifficulté siko mpo moto asurmonte badifficulté wana alonga na bankokoso wana nde aza na posa ya nini asungama na lisungi moto wana abelaki na mokila mosuni azangi kutu $100 oyo faire soigner ye azangi $100 akufi mais soki akomi na mokila molimo akomi na bakapasité koleka même ya kosunga bino bato botikali na bankokoso wana même ya $100 wana donc bakendaka na mokila molimo bakendaka kokoma baanti badifficulté ya bino oyo botikali na mokila mosuni sishika kokeya si osoloba boye batelespectateur émission bayi dozotelema eza en direct banimero eza affiché boréagir na ba-sms boréagir na bapele sishika kokeya aza koyanola bino tozolobela si avantage mpe badesavantage ya kobelela milimo ya bakoko oyo bato bayebi ke bakoko bakufa sishika kokeya to ozolobaki mikili mibale tozonga nanu wana mokili mibale yango eza monde nini na monde nini mpe eza tolobi monde physique eza oyo mosusu tovandi bongo sikoyo monde spirituel esalela nanu wapi ya mona kota nano motu nalingi atunda bi nakolika
tant tolobi monde spirituel ezali mon nakata spirituel tozomona nanu esprit ezobima na kati eli koloba mokili ya molimo esika milimo eutaka pe esika milimo evandaka parce que mokili wana emonanaka te mokili wana ya mopepe monde wana ya sensibilité koko komona ngo boye te mais tozo sentir yango donc mopepe tomonaka yango te tosantaka mopepe po eza plein milimo nde eza na kati donc mopepe tozomonaka mopepe mokili ya molimo nde yango nde yango wana mokili ya molimo po eza vide eza plein na kati tokotaka na kati ya mokili wana mokili wana est visible donc ezali mais lokola eza transparent okomona yango te mais eza koexister donc monde wana ya sensibilité donc baweyi bakufa te toloba bakufa te bazali tozalaka na bango tozovivre na bango tozalaka na bango e arrivaka mba mosusu ozotambola ozotraverser cimetière ozosentir char de poule sensibilité moko mais kasi ozotraverser mokili mobimba ya batu batu wana ya milimo ozoleka banka nde okomonaka tokutana na ville ozotutana na batu ozoleka yo mpe soki ozoleka wana ozotraverser mokili wana ya batu mais bato wana okokoka komona bango te mpo bazali baza koexister bango wana bakomaka basolution ya badifficulté ya bafamille ya mboka ya ekolo ya mabele mpo bisika bango bakendaka bake koconstitue monde wana ya recours parce que ntango bino bozosala recours epa na bango bango bazopesa bino basolution parce que basolution wana na mokili ya mosuni ekomonana epai na bino na bainvention oyo bozokila mpo esunga bino bo surmonter ba difficulté olimbisi si jere okia nzoto malili lisolo ya bokoko yango bandeko bokoba ba numéro eza affiché ko hésiter te kokomela biso même na WhatsApp na ba numéro eza affiché oyo ya 082 wana 319 22 25 pe kokomela so ba testo normal to pe ko benga si jika kokia kotala lelo mokili ya bayindo na ebite so ko bisa moyindo moko asepela na bokoko bayindo so ko lobike bakoko nde mutu bapesaka lupema bakoko nde mutu bapesaka bolamu po kozala malamu esengeli bolinga bakoko na bino soki lelo tali bomo ya bayindo baza peuple oyo adefaka lipa ya komelela ntina tongo ya 200 francs na poko ape akimi mama ya mapa na bamabota bayindo lelo eza na bamabota mosusu bazwi meme problème ya $50 moto akokufa na bamabota lelo bayindo lelo boye même soki likambo ye bato bazoba likambo wana esenga nango meme ata $30 apamba bazoba te bango banda bosoka baki meme kosimbisa télévision batalaka na ndako na bote eza lelo na bamabota bayindo boye kolia même mosuni eza delix kolia même boudin ya pamba oyo maki kako bakalinga na bamabota mosusu bayindo eza delix so ndenge nini yo koloba ete bakoko na biso bango baza na mokili bano bobike bamonaka biso biso domonaka bango te bongo ndenge nini bato bamonaka biso bazomona moboti bazomona biso mokolo na mokolo nete onyoka moboti nini ya kolinga mwana na ye anyokwama nakende plus loin tant tozokola ngana mpo mona yango mpe ti lelo mpe esalamela mpe biso ntango tokomaka na periode ya kongoluma soki mama remarke ke na lopango bovandeleki batumbolaki libulu mama kotika yo te ongulumaka libanda mingi ando tshoko na mokongo soko ongulumaka kotia na kata ndako tala ndenge mama azoninga batela mwana na ye alingi te danger komela mwana na ye boni bakoko bango bino olobi ke bazalaka na bolingo na biso bango bamonaka biso mpo baza na mopepe biso tomonaka bango te ndenge nini bazomona bamabote bayindo nyonso bamboka bayindo nyonso bazomona ke bayindo bavandi na continent le plus riche du monde bayindo mpe bazosala bato bazonyokoma mpe koleka mokili mobimba bayindo mpa na bango donc même na mai ya komela mpa bayindo eza donc nde topesaka exemple ville province ya Kinshasa bato baza na accès ya mai baza moke mpo baza na difficulté ya mai baza ebele soki okoyebisanga ndenge nini bakoko yango nguye na bango eza wapi nguye na bango eza wapi sejeka kokeya maloba epai na bino matondo ndeko mopanzi sango na kopesa biso lisusu maloba soki tokososola motuna na bino bayindo lelo na bankokoso nyonso eza kokomela bayindo soki biyano to basolution ezokomonana te esengeli na toyeba biso bayindo tozali na eleko nini mpe na contexte nini moyindo aza na eleko oyo babungisi ye bonzambe balongoli ye bizaleli bayinisi ye bakoko na ye aza kondima kosepela kobelela bakoko ya baninga okomona moyindo na kati église
kuna azobelela nzambe ya Abraham, Isaac pe Jacob. O baza bakoko bayindo te. O baza bakoko bayindo te. Abraham, Isaac pe Jacob bayebi yo te. Omoni okomona moyindo na kati ya Islam azobelela nzambe ya Abraham, Isaac pe Ismaël o baza ya yete. Mais nanu te moyindo avanda amituna bongo ye pa zanga bakoko. Po sala makasi aluka pe bakoko o ya ye. Lelo ata mutu aza na kata Islam. Soki alingi azala sumi ya malamu azolanda ndakisi ya nani ya Abraham po Abraham nda solola kana nzambe wana selon ba musulman. Donc tant nyonso bakosala bizaleli bazotanga bizaleli ya Abraham. Soki po kepa ya ba chrétien bazotanga bizaleli ya Abraham ko banda na Isaac kina Jacob. Siko bayindo na kozala na bango batanga ka bizaleli ya nani balanda kandakisa ya nani. Komoni nde sika bayindo bazali ya mwana. Tango pesi ndakisa ya mama na mwana. Mama azobatela mwana na ye po baza na relation o ezosangisa mama na mwana. Siko biso ba etokoki tozala na bango na relation bango na biso bayindo tofinga katango nyonso. Bakoko wana bakufa, mutu soka akufi akelibela. Mais Yesu kaka bango moko bazotelisa biso na kati ya Bible, Yesu akena monta bo, amemi ba apôtre misatu. Ba apôtre ponge Yesu bango balali, mais Yesu atiki bango bakei pene ya libanga kosala losambo. Mais na losambo na ye Elina Moïse babimeli. Abandi kosolola. Jean amoni Eli na Moïse. Mais n'époque Yesu azalaki. Eli na Moïse bazalaki. Bazalaki na noté si bakufa. Bakufa déjà. Des siècles, 14 siècles na katwa. Lokola musala Eli na Moïse basalaki na bileko na bango. Yakobimisa ba peuple na bango na boumbu o bazalaki nango. Et que kutamina eleko o Yesu ayepa bimisa bango na boumbu ya ba Romain. Lisungi ya Yesu kozala nani? Eli na Moïse. Donc eli koloba moto nyonso na mokili tango ozotambola na mokili esengeli ozala compagnie kasi bayeba ko accompagner to bakosunga ye kozala bana e kozala bakoko na yo to bayeba zotika biso o bazokende na mokila molimo lelo tozandakisa na libota batu babalaka te famille motabungaka te mais bamabota bayindo libala koma de lix baye oyo bazozonga bazozonga na mokila molimo bango nde bamemaka sango ya ba réalité o botikali nango na kati ya libota. Donc so muta kufi azuma kabene libano leka na famille na bino. Nyonso yenda komi mokumbi momemi yango. Amemi yango kuna. Et pas ya. Kuna pe oza sur na famille mususu. Mais kuna pe oza na famille, tout effet physique et la manifestation spirituelle. Ozomona. Donc ndenge boza na famille ana musuni, ndenge pe boza na famille kuna na mokila molimo. Sko bae makambo nyonso boza na ngona famille na bino, bae bakomema solution eza banani. Bakoko na bino ya libota, bankulu na bino. Sko soki lelo bayebisi yo belela bakoko na ya libota. Déjà l'église bayebisa ko ke bakoko baza bandoki. Ozomona? Bakoko baza bandoki. Ba nyonso bakufa wana baza ba Satan. Mais na Bible ba nyonso botanga ka wana ba Elina ba Moïse bato wana lelo bazate, bato wana nyonso bakufa. Wana nde batamalamu. Donc de Genèse Apocalypse, bato nyonso batanga na Biblia physiquement bo bazala sous. Mais bato wana physiquement bazali lisusu te. Na Coran pe ndenge moko. Mais ndenge moko. Na beaucoup nyonso bato batanga ka na ba religion nyonso bato wana bazala te na. Mais bato wana bazate. Mais bayindo bakumisa ba. Mais bayindo bazokumisa bango. Hein? Nzambe ya Abraham, Nzambe ya Isaac, Nzambe ya Jacob, Dieu de David. Mais bato wana bazali bato bazana bo moité. Mais balobi Yesu akoya ko régner na bokonzi ya koko na ye David. Bokonzi ya koko na ye David. Na eleko David azalaka na mosuni. Yesu azalaki te. Makoya ko régner na bokonzi ya koko na ye nani? David. Eliko ba na tango nyonso Yesu akozala na difficulté, lisungine kozala nani? Et kozala David. Po bokonzi wana ya ye ko salela eza ya koko na ye. C'est que ko to relancer bino. Elina Moïse babimeli Jésus. Basololi na Biblia pe lisolongo soki na bosanité ba ndeko ba chrétien bozo na biso. Ba bete lisolona te ke nini na nini Elina Moïse basolona Jésus. Mais subitement tout le monde na croix Jésus a beleli Eli la basamatane. On avait ça parmi mort mais tout na tout na. Ndenge moto za na mokila musuni boye na monde physique. À chaque fois azokonda ça par exemple ngana sa mokonzi ya famille lelo na famille kufa ezala ebele nzala eza makasi bato babala bate na kozala obligé na bana kobelela milimo ya bato oyo bazalaka ba chef ndenge moko bazalaka ba chef na famille ndenge moko nangani na lelo to lulinge kani na ko trouver solution esika kobelela nzambe na kobelela bakoko wana to ndenge ni na kolikia
mokila molimo eza mokili o eza ya na mabongisi eza na ordre koleka même biso bato toza na mokila mosuni soki na mokila mosuni awa problème na yo difficulté oza na onda kisa mwana zangi kaye azangi biki okende pas président de la république te que président Fatinga na zangi biki te okokende pa ya nani et pas ya moboti na yo po yenda zali autorité mokonzi pene na yo mokonzi direct na yo siko ndenga nini na mokila molimo soko za na problème okokamba moko koma tie pa ye moko mokili po bayindo bayebi te mokila molimo lolenge kani yango ezalaka ndoka mokila molimo eza pe na biteni donc nzamba za wana te patalaka kaye na biki oyo zangi donc nzala na ngala za na ngosana rien avec na nzala na yo nde achelaka yo moboti tata oyo aza pene na yo oyo kinzala fosenga pa tata pa na ye po yende mokonzi direct na yo yango balobi tata na mama bazali banzambe ya si donc eliko bango bazali ba représenter ya nzambe pene na yo na tango nyonso yo kozala na kokoso ozande na moboti moko ki n'est pas président de la république te ndenge moko pe ezalaka na mokili ya molimo donc ceux qui baboti wana bakufi les mêmes sentiments au bazalaki nango envers ngai mwana na bango bakendaka nango même na mokili wana ba oui mais sentiment wana ezalaki na nzoto te ezalaki molimo omoni mama zo mema mwana na ye azo bercer mwana na ye mwana na ngambala mususu beli mais sentiment wana eza molimo ezalaka mosuni te siko tango molimo wana abimi akena sentiment wana akena affection wana oyo azalaki nango envers bino yango monaka bayi baza na mokila molimo bazalaka na souci pe posa makasi ya biso baye ya bango oyo batiki na mokila mosuni kasi mabe ezali na tango biso baye toza na mokila mosuni tozo manquer reconnaissance et pas ina bango yango moni mundele pona ko maintenir mutu mwindu na esclavagisme bazo kokoba makasi ko matisa mangomba bako tondisa ba mosquée ba distraction pa ya baindo po baindo bozala te na accès na relation na baye ya bino po yeke soki batiki bino na relation na bango boko yeba makambo ebele bako fongola bino maele bako pesa bino ba capacité ya ebele po bozala malamu na mokili ba message bani ko côté la biso awawa bande ko de bozo koma to kotanga yango to kotanga ba message c'est jeka okia to zana ndeko na biso bobe depuis commune ya Selemba wa lobi papa kokia makambo zolo ba eza ya solo po soko tali na discours oral Léopold ya loba bo yinisisa bayindo bakoko na bango bo imposer bango oya biso o soki basambeli bakotika la koloka bango te ebite c'est jika okia roi Léopold loba makambo bongo na kolika discours ya roi Léopold na kolika bandeko bamika kolanda ndenge ndeko na biso bo batalisi wana tango Léopold azotinda ba missionnaire na 1885 sima ya conférence wana ya Berlin nda salaka discours wana alobi bokende kolakisa baindo nzambe te po bayebi nzambe bayebi ke koyiba koboma kotonga eza mabe tengelo ke tukinga eloko esika lobi bolakisa bango kobelela milimo na biso oye koyokaka bango te kasi lokola pe tele vente tozali na ba chiffre wana na kolika bandeko bameka ko balancer les biso bandeko wana ndeko nsimba bosunga biso na élément ya discours roi Léopold pour télévision sango eza radio te télévision sengaka moto amona ndeko na biso bob depuis commune ya Selemba au matondo mingi na moi relancement ou relancer biso na tina ya makanisi o c'est jeka kokia kumbele biso na mokolo molelo soki boza prêt était ni régie bo balancer biso élément wana du roi Léopold II à l'arrivée des missionnaires au Congo belge de voir des prêtres et pasteurs blancs dans cette patrie. Révérend père, pasteurs et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser, mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpunu, que je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà.
C'est chez vous qui oh donc rôle japonais yebeke batu na batu sengeli babele la milimo ba koko na bango ndingo soloba na kolikia ndenge ndeko alobi bref bandeko balandi ba moni bango moko bayoki ndenge ndeko asungi eloko etiki ngalobi nini oyo bako do biso so sambela Abraham Maria Joseph bakoyoka bango te po baza ya binote bayebi binote est-ce que yoso mona soso abandi kolela son wana mama ya libata ayambango epa nani akoya te po son wana soso ayebika akeza nani eza mwana na ngai ndako kende kuna mbango po bakoko na bino bayokaka minoka bapaya te so yo ozosambela na kiarabe ozosambela na france ozosambela na kiitalien akoya oyoko nde même ti zolobisa bana ba français na bandako na ba anglais a trahison vis-à-vis mémoire bakoko yango wana même fumuki mbango na ba prophétie na bilaka na ye na mbanza nsanda alobaki yango moto moyinda kobungisa ba valeur akoloba minoko ya bapaya bino bosala makasi bolakisa bana na bino minoko na bino po yango wana son oyo eyokamaka na mokila molimo ndeko mopanzisa ngo nature ete ata bayindo nzambe tata mokili aza zoba te oyo akesenisaki bikelamu nyonso apesi meme bikelamu na bikelamu oyo tokoloba ngata na kota bapaya langage na bango ata mutu yo moko soko oyoki kokoriko okoloba nini soso est-ce que okolobaki wana libata po so wana oyoki eza ya nani eza ya soso soko oyoki wu esika ozokoloba nini mpo na nini po mbwa nde azoloba po so ya mbwa yango wana nayebi te oyoki wu okoma te wana osi nde azoganga te oyoki mbwa po oyebi ke son ya mbwa nde yango wana siko ti nzambe atiaki babokeseni wana meme ya bason tina bandeke tina biloko nyonso tu atie babokeseni wana tina banzete tata mokili azalaki zoba siko ntango apesi bino bayindo mabele na bino loposo na bino bikolo na bino minoko na bino seke tata mokili wana azalaki zoba c'est sûr que totanga bon message bandeko bazotindela biso émission ça en direct pour réagir ba numéro ndeko Cédric Masela depuis commune ya Munga Fula alobi biso ba noir elo makambo papa ko ke azolo baza na raison biso ba noir toza la seule race na mokili biso ba noir toza la seule race na mokili o soko zolo ba langue na bino na mokilo bimi idiot wana ndeko na biso Patrick Masela depuis commune ya Munga Fula na kolika ndeko na intervention na bango matondo mingi baza penza na raison po soko tali atana molongo mobimba mokili moyindo kaka nde oyo alobaka minoko ya bato mususu mais minoko ya ye bato mususu pesi baloba soki ba médaille soki pa alobaki lingala convocation des parents penza 2 semaines on voit na ndako po alobaki lingala kasi école nde pépinière ya déviation po lobi ozala mowumbu ya malamu ya koservir loposo pembe na bonzambe lokola pe na politique ndeli l'école c'est que ya bolobi lobi na pino sikoyo biso siko bayindo envers bakoko ango lokola to belela ka bango te conséquence ni rozala na ngambo na biso batu zobo belela bakoko conséquence ni pe rozala pa ya bango bakoko o biso bana na bango sengela ki to belela ka bango to komi ko belela to komi na biso ko boya ko belela bango na kolikia wana tolobela kino nete na avantage ya ko belela bakoko kasi to kesiko nete ni ya désavantage ya kozanga ko belela bango impact ni na bango na bayebaza na mokila molimo nde wana conséquence kozana nini na biso ba tozana mokila mosuni na kolika ndeko mopanzisango po eteni wana to limbola ngo malamu na bandeko na ebité soki na régie ba ko sunga biso na epelo tableau to mekana ko limbola bayindo malamu na schéma po ba mona avantage na désavantage nini ya kobelela bakoko pe ya kozanga kobelela bakoko. Maintenant, nous sommes téléspectateurs, émission est en direct, le numéro est affiché. Bon, comme on continue de se faire mituna, na ko benga ni bande ko ba li ko benga. C'est je ka ko ki aza awa akono la bino. Si j'ai émission o ezali ba avantage pe ba désavantage ya ko belela milimo ya bakoko ya biso bayindi. Toye liboso epelo ndenge se ka ko ki bande ko boko ba ko réagir na ba numéro ba lobi boye. Mwana nguma zalaka nguma, mwana chakwa ko zala chaku, mwana elio ko zala lio. Bongo bana elongi. Obala kaka mokobi misala 1921 ko yakotangisa mokili bana na epe bokozala pe kaka batangisi ndenge moko lokola tata na bango neso nyanzila fumukuso ke musala pana na ngola se shika ko ke tozali liboso epelo makambo bolobia yiki na mitu ya bato
bokoko ba mikili yango e fonctionnera ndenge nini pe ba agissement et agissera ndenge nini malobe pa ina matondo ndeko mopanzisa ngo awa toza liboso ya epelo poto limbolela bandeko agissement pe fonctionnement ya mokila molimo par rapport ya ba avantage ndenge tuuti ko pesa pe bongo ba désavantage o esala keke bato bobelela bakoko na binote nde yango na to ko limbolela bandeko boye tozwa ngo atana idée boye tosali ba cercle mibale oyo tolobi tozwa ngo lokola mokili ya molimo. Dans un vrai sens, monde spirituel. Monde spirituel. Ce que mokili oyo eza invisible. Et mon en a raté, mais ezali. Ce que mokili oyo. Mon en a raté, mais yokanaka. Et yokanaka, monde à sensibilité. Mokili oyo, yango tolobi, mosuni. Topé monde physique. Nde mokili biso batuto vandi. Nabi kelamu. Ce que soki toke na mokila molimo. Tokende kokuta mokilango ekabwani na biteni mibale. Na kata mokili oyo ya molimo tokokuta ngo na biteni mibale. Oyo tolobi ezali mokili ya milimo. Milimo. Siko mokili oyo ya milimo yango ezali na relation na biso awa. O tolobaka tokendaka tozongaka baza awa soki bakufi ndenge tolobaka boki kokunda mutu oyo aza na mokila mosuni po awa tozali na molimo na mosuni nzoto corps na esprit nzoto yango batire na mokila mosuni na mabele mais molimo ezouta awa yango ezoya kolata to relancer bino soki awa wa mama zwi zemi do asali kaka nzoto apamba mama azo sala ka nzoto apamba. Donc molimo fo uta awa wa eyande siko kolata zemi o mama zana. Zemi o mama zana yango lolenge moko na bandeke na banyama na bambisi pe na biloko na bikela munyonso. Yango moni tata mokeli akelaki mokili na o to benga na kota ba ya principe à dualité mibale. Positif lokola pe négatif. Moi si pe mobali po na reproduction ndenge botalisi wana. Parce que reproduction mobali na mwasi bazo sala ka corps physique na banyama na banzete na biloko nyonso tu molimo ezo uta awa ndezo ya na molimo banyama ya banzete nyonso ezo uta kaka awa omoni siko mokili oyo nyonso oyo tozo benga mokili oyo yango ezo sala epai ya mutu oyo to bengi esprit mutu azana esprit kati na ye oyo ezo anime nzoto nde mokili oyo yango eza kwa influencer moto oyo to bengi esprit siko mokili oyo ezali mokili tata mokili ye moko kolo mokili akela mokili père créateur mokili na ende yango donc biso awa wa toza sika moko te na père créateur milimo za sika moko te na père créateur toza ka sika moko te na père créateur mokili oyo akeli mokili toza na sika moko te ya za na mokili na ye mobimba mokili oyo yango ezo sala epai ya mutu oyo to bengi âme oyo mokili oyo eza représenté par ya mutu lokola âme mais mokili oyo yango eza représenté na esprit awa mokili oyo na kati ya nzoto ya mutu yango evandi na oyo tozobenga cervelet awa tobengi cerveau oyo ezo agir na cerveau yango moni nyonso moto azosala ezouta wapi na cerveau mais mai ezo mona na kata cerveau ya mutu à travers nzoto ezouta na âme o tolobi cervelet to pe esprit siko tangu tolobaka moto alali o ebimaka eza nini eza esprit molimo wana yango eyaka siko wapi na mokila molimo yango wana omoni mokili oyo eza invisible mais eza sensible pona ni tolobi sensibilité tozoyoka yango pe toza na facilité to santaka pe yango pe toza na facilité ya ko vivre yango parce que to vivre ka yango na tango ni na tango to lalaka mokila bandoto nde yango mokila bandoto to so na lali na zo lote saka ni na mokili oyo saka nde mokili oyo ona lotaki fumuki mbangu po aza na mokila molimo ona lotaki koko na nga moko po ndoto ezali kozala na yo na mokila molimo appartenance na monde physique donc awa toza na facilité ya komona bango na bandoto
toza na facilité ya kozala na bango na ba révélation mutu wana zwaki révélation nana révéla ki yo Fumu Kimbangu nana révéla ki yo ya Kimpavita po baza na mokila molimo na loti ndoto moko bazolanda nga baboma ngai eza réalité mobimba oyo monaki na mokila molimo sikoyo tangu moto akutanaka na ba difficulté na mokila mosuni azosala recours na mokili oyo à travers nini mokili oyo ya ba esprit po baza awa bango wana bazoya ko influencer moto à travers esprit na yo na ba ndoto na ba révélation na ba songe na ba inspiration po bango baza na mokili oyo nde mokili oyo eza pembeni proche na biso yango siko soki bakoko na bino baza ana mokila molimo bozo belela bango te kolandela bileko pe batango ya ebele awa baza na facilité ya kobunga baza na facilité ya kolimo yango wana omoni même na mokila molimo pe liwe ezala milimo pe donc so bobelela bango te awa bakomi inutile rôle na bango awa eza lisusu te siko il faut batika état oyo ya kimolimo ya esprit bakota siko na état ya âme nzoka soki baye na état oyo donc eza lokola tata mokela récupérer bango bazongi siko na kati ya tata mokeli na kati ya mokili oyo ya tata mokeli relation te na mokili oyo eza na relation te na mokili ya bato eza na relation te na mokili ya bato siko awa tata mokela bongisaka na mokili na ye ezoyepa na bino à travers milimo nde baza na facilité okomisela bino tata mokela bongisi sikoyo soki milimo o baza na mokili na bino bozobelela bango te kolandela babileko baokoma inutile na mokili oyo automatiquement faut basala nini baya na mokili na monde âme or na monde âme bakomi koagir na likanisi siko ndeko tambi vanda kanisa siko totuna siko likanisi wana euti wapi nana inspiro likanisi wana okoyeba te po oza na facilité ya kodétecter bango lisusu mais na ndoto oza na facilité oyebaki papa ya mama koko ya botaki koko wana po ozomona ye po ozoyeba ye po atiklaki yo nzoto oyo boutique bobombaki na cimetière nde wana mokili oyo bango baza yango so bino bozobelela bango te bozopesa bango possibilité ya koperdre état ya esprit po bakota na état ya âme siko bokomona ke bokokoma na perte po bokozala na milimo te oyo ekoinfluencer besprit na bino yango bokomona ke na monde physique ya bino bokozala na bakapasité te ya kosurmonter badifficulté oyo bokokutana na yango komona mokila baindo ata likambo ya mokie bozangi solution mo likambo mokie kaka solution komonana te po baza censé ya kosunga bino boza na relation na bango te yango wana omoni mundele nsima na biso kozwa indépendance baye kokela église de Jésus-Christ par son envoyé spécial Fumu Kimbangu po so bamoni soki balobi bakanga bino bobelela Fumu Kimbangu te bakokoka te il faut dévier bino po plus bozobelela ye te plus bozopesa ye capacité alimwa na mokila mosuni siko po Fumu Kimbangu alimwa te na mokila mosuni yango wana na bilaka na ye alakaki nini mokobi misala ifo ya a continuer œuvre na ye ozomona po ya za awa yamone senyanzela sepomona ka mutongo midi poko to lobaka bato balanda Fumu Kimbangu soko tudi ate Fumu Kimbangu kaka nenzela donc logique ezande yango logique nde yango po molimo susi neza mundele susi neza nini baindo bazala na accepter na mokila molimo na bango po permettre mingi ya milimo na bango tant bana na bango bazobelela bango te famille bobandi ko perdre bozo perdre recours bozo perdre référence or ceux qui bo perdre recours bo perdre référence automatiquement bino na mokila mosuni bokomi na bino bisalelo la majorité ba famille ba yindo donc on lobi bato baza na difficulté à $50 mais bazo baté ba kobanda wapi bakosuka wapi c'est chika okende ko moko atindela ki biso soki ndeko Bob o alobaki makambu ya roi Léopold to loba to roi Léopold abike to yinisisa bango bakoko to imposer bango to loba nini mokilo so la kisaba mindele pe baza pe na oya bango ba arabe baza pe na bango ba loposo pe baza na oya bango yango bana na bango senga ka babelela ka oya bango to lolenge kan po roi Léopold alobike bo imposer bango oya biso po ata soki babeleli bakotika la koyoka bango te yango to ebisaka baindo a hiérarchie o eza partout ndenge mikila milimo ekabwani ndenge pe babomo ya batu
kozala ya bato pe ekabwani. Donc ti mindele bazobelela bakoko na bango po bayebi ke baza pe na mokili ya molimo na bango. Bisika milimo na bango ezongaka. Tozaka biso na même direction te. Ko kantate ke soka Afrika kufi lelo ake na Europe, à l'exception ya touche même na Rome po toza na colonisation. Mais soki Afrika kufi lelo otiki Afrique physique, aucune Afrique spirituelle. Donc, si nous sommes en Afrique physique, boy, Afrique spirituelle peut aller. Donc, la route qui est en Afrique spirituelle, on va en Afrique physique. Au tiki Afrique physique, physique, aux zones en Afrique spirituelle. Si qu'on colo Afrique spirituelle, aux kamba ma belé Afrique mobimba et pas ya baindo yewana to bengi fumuwamba, o ya ki kolata nzoto ya musuni. Loko la fumu kimbang. Donc yenda zali maître ya mokilo mobimba oyoyo. Eza c'est cheka roké oyo lobby oyo e ozala sujet qui est fumu kimbangu, qui est fumu wamba. Ba téléspectateurs ba numéro za affiché. Bo réagir na bapel. Yo ici ko ozali ndeko ba makamba boyebité. Oza na posa ke ba makambo etangisa ma même ici ka bino bovandi centre ya vuva mo fungwa mapembe na bino po boye kolaboye bi ya boye ndeko ko hésiter te benga na ba numéro eza affiché wana to ko orienter yo to koyeba ndenge nini ko sala po yo po banda kotanga ozo pe boye bi yo pamba te sejeka ko ke bolobi boye bi oyo yo fumukimba ngone muta lakaki na nzela ya mokobi misala ne sonyanzilo to bengi longe sengela ko tangisa mokili yango atangisi be bino na kolika nde bilaka fumukimba alakaki kelongi akoya po baindo esengeli bazala na boyebi ndeko mopandisango na kotala baindo leyo bazonyokwama baindo bazo souffrir kaso kotala mingi ya makambo yo ezo nyokola bomo ya baindo baye bazali milimo bazali bakoko na bino bazali oyo tango nyonso tu baza kolela tango o bino bana na bango bozo belela milimo ya bapaya nzoka bango bazana makasi nyonso ba possibilité nyonso ya kosunga bino donc belela Marie eza nano banini lisumu ya munene pe erreur ya munene na bomo ya mu mbeba makasi c'est chika kokia nyonso ekosila na mokolo moko te to laki bino ba téléspectateurs ya baindo to ba émission baindo to telema na ba mikolo keya ndenge to lobaki ete bino boko ba rapé ko proposer biso ba sujet ndeti mama na biso Denise Kalombo a proposer biso sujet ya mokolo mo lelo avantage pe ba désavantage ya ko belela milimo ya ba koko yango bo monto komi tina niveau ya pelo nzoka fumuki mbangu logique ezaka yango batangisa biso yeto yeba epa ne sonyanzi la fumuku suki mzala pana na ngola asepumonaka okomona na babilongo nyonso ya ba centre ya vuvamu okokuta kaka effigie fumuki mbangu munene liboso nzoka ezalaka ne na tina nde yango oyo tolandi pe discours roi Léopold ndeko na biso Bob matondo mingi esiko landi biso oyo la mosi biso pe makanisa lobi ete botanga kutu botala kutu discours roi Léopold seka loba ete bosala makasi ke bayindo babelela milimo bakoko na bango te babelela biso o bakoyoka ka bango te nzoka tito belela ka Maria o Joseph o Jésus onan bayoka ka biso te zangaite roi Léopold yemoko mundaloba ki ngotanga zotina ba missionnaire c'est géré OK to bendi suka émission mais mutu no to ko sangisa yango te bo répondre sur le mbango bo pesa pe numéro na mon téléphone bandeko oyo eza pena bandeko bakokoba pena ko benga ndeko moko atineli biso ndeko mansadi la fallait bosunga biso bokomanga na ba kombo ndeko mbala fallait bosunga biso bokomanga na ba kombo ya bandeko bazotindila biso ba message botindika ka message ya pamba botie kombo ya ndeko te faut bokomaka abi na Europe degré à propriété ba cimetière à comprendre raison pour laquelle à comprendre nengeni pona ni ba mindele ba respectaka ba weyi bakundaka batu na ba condition moko ya malamu pa ba mindele soko kelelo ba cimetière ba 1800 zali propre mais biso kutuwa kaka cimetière ya 2005 pour mon esika bakunda ndeko na problème okoko talisa nini pe numéro ya téléphone boko pesa pona ko kabona so pona manaka na biso mokolo molelo matondo pona ndeko na biso Bob o batinde biso mutuna na bango balobi toko soki tokokene na lombango tozwata moto na bino na libota yaya na kati ya famille alobi nga nazo voyager na Kepoto siko lokola bayindo bayebi ke poto eza mokila malamu akotinda ba mituka kosala boya kozongisa boya soka tikeli bino kolia le bomoni saki ona tikeli bino bo batela mo malamu lokola ya Kepoto bokosani boko batela saki wana malamu ozomona po boyebi ke soki to bebisi saki oyo relation peseli mukola koya soka mona nga wasani akosepela te po na saki wana nde boko banda kokanisela kaye siko soki nkoko so moko ezali ndakisa
famille mbongo ezate bana ba bengana na classe bosani bosali recours et pas na ye po boyebi ke akotinda mbongo to refutela bana Minerval yango wana boko batela eloko atikeli bino malamu po boyebi ke yenda komi référence to mosungi ya libota po akena mokili ya bolamu omoni ndenge moko pe na bayeto kufaka siko mundele lokola yebi ke baye bazongaka na mokila molimo bakufaka bake kokoma ba soutien to basungi ya bino bat botikali na mokila mosuni awa yango wana omoni fo babatela ba cimetière ba mbelira ngo kitoko po bayebi ke bato wana bakomi ba sacré bakomi ba recours moins de difficultés à famille, moins de difficultés à l'ibota photo qui n'est pas na bango. Et pas na bango na mboka. Pe milimo poto kobela ba makambo etali mboka. Pona makambo etali mboka. Laksa bambota lumumba nde basa bongo tokoki kobela bona makambo etali mboka. Mais bango moko batala ta à chaque fois ceux qui na église catholique. Pape nyonso akotaka na bokonzi. Yamba banda pontificat na suka na kendaka akenda ko s'incliner na tombo ya 3 jours na tombo ya soi-disant apôtre Pierre. Pourquoi bachana kata Vatican tombo ya ba cardinal toye ata pape nabiso pape François uti ko ya wati bandeko ba monaki mais jour ayambaki ayakeko yamba ba soi-disant bandeko na bango ba évêque na cathédrale mais avant manaka nyonso tout akendeki ko banda na batombo ya nani na tombo ya malula mosengo na echau mais siko elobeli ba indo pe lokote et l'obéli ba une de l'autre côté. Ba moni pena ke papa ke na tombo ya ba cardinaux wana misato. Et l'obéli ba une de l'autre côté. Soulever le numéro de téléphone. Nde wana numéro na biso ya téléphone ezap toza na 089 63 84 017. Donc 089 63 84 017 matondo. Ba téléspectateur ngai commentaire ko sala mingi te po mituna euti pa ina bino ndeko mbala mansadi la bosala ki bosungi biso penza te fale botindela biso kombo ndeko yo abeti lisolo ya cimetière nini ba mindele ba batela ka ba cimetière nzoke ko sala peso su sujet c'est ka kukeya pona nini bopeto ya ba cimetière pa ba mindele mais sabotage pa ya ba indo yango tolobaki manaka ba indo to telema ezande mituna na bango ndeko zala ya bemission to bana sala pona ko yanola bango ndenge mama la biso auti ko sala pe bandeko banso matondo to solola yango cimetière ba bindele popo musuku to bi ko lala ko to ko bangesa te me biso koleka ka ya pamba pesa ka somo pona nini mundela batela ka cimetière pona nini to solola ki sur ba avantage na ba désavantage ko bela milimo ya bakoko c'est ko ke limboli ndeko boba bike botala kuto discours wa le police ka lobake bosala makasi boyinisa bayindo ba minimo bakoko na bango babelela biso oba koyoka ka bango te nzoka Afrique tiningi lelo ze ko nyoka mabwelelo po milimo e bakoko na biso sunga ka biso te na kati ya shema atalisi mukili yango ndenge zaleleli mukili ya nzambe tata mukili yangoyo mukili milimo yangoyo nzoka to utaka awa wapoto eko botama awawa mama asoka zwi mulimo fo uta awawa ekota awawa po balo bokufi fo molimo ebima ezongi nango ayo tikela ba kundi yo boyebi ya boy ndeko esika nyonso zwami na 24 communes ya ville province ya Kinshasa libanda ya Kinshasa ko hésiter te soko za na posa oye ko loba makambo oyo yo fumuki mbangu oyo ya lakaka po ba yindo babike sengeli bazwa boyebi alakaka pa nani epa mokobi misala na epa ya longi enseignant nani enseignant o atangisi banganga ngunzo o atangisi bilandi o atangisi ba CGK Fumukusu Kiambu Nzalapanda Nangola koko ya suka mboka ba CGK kukeya bazana no fresh mabana bazana kati école o mukolo na mukolo bazo continuer pe kotanga po ba yaka sosolisa kabino bandeko na bango bozo soka libako la nation mananga na biso ba indo tukelema tikela biso mituno na ba numéro na biso za affiché olingo kota na contact nanga indeko tambi na Facebook obeti tambi koka otiki mituna olingi obenganga na WhatsApp 082 319 22 25 082 319 22 25 082 319 22 25 soko bengi ngai ba commune nyonso bozali soko za na poso yeba makambo oyo toko orienter yo po yeba makambo oyo yo batangisa kango ya ofele basengela kango mbongo te yo kozala kaka na papier na biki po fumuki mbangu tanga pesa ki fumukusu ke muzala pana na ngola makambo apesa ki ofele nde ye pa so tangisa ngo pe ofele e pa ya batu nyonso esika nyonso zomi na mokili mobimba soko lingo yeba makambo oyo benga biso na ba numéro eza affiché
invité mokolo molelo qui sejeka kokeya o azali moko ba secrétaire général na kati ya lisanga Nengwa mafuta o ezali moko ba masanga na kati ya religion africaine bon bazaki invité so mokolo molelo na nzela ya cadrage to sunga maki pende ko na biso mbala mansadi la sunga biso na bilili pe na montage to pe na régie to sunga maki pende ko na biso ne kontimba super ngai ndeko na bino tambi koka na zalaki na présentation ya manaka ya mokolo molelo ya miso ba indo to telema to songi matono mingi na fumuko so ke muzala pana na ngola elongo na DG Komambo pe na banoko ndomele ba ebanso bazobi na kati ya vom telo pona nini te na bino bandeko bozoki liboko ko landa biso kimi ya tata mokeli fumuki mbangu balongo na bakoko ezala na bino tokutani na manaka ezali koya bayindo to telema Loposo mwindo to bundela mabele Loposo mwindo to bundela mabele Loposo mwindo to bundela mabele Loposo mwindo to bundela mabele